Ngai maître Dieu na fandaka na Luanda, précisément na ville ya Ilia. Eza place wana milimo ya mai ya séduction yaka pona ko sebasi ba séduire mibali pe ba kende nango idem. La lumière du monde ezali science moko boye totangisaka bato. Ngala zalaki mutu moko tango nazokota église nazokota te pona kebeta maboko na kende koyemba louange na bina non le ngai tango nazokola na mwana muke tango nazokota église nazolanda mateya na yeba pasteur azoteya nini et quand église catholique après église catholique na kena ministère amen na kena bima oui. Okay, la ministère amen. Oui, na sambela ya mutombo na sambela na ministère amen. Na sambela pe na bima enseignement ya lumière du monde. Nde na kangama na lumière du monde lelo ba bengi ngai magicien. Ba ebinga partout dans le monde qui était maître Dieu solution ezali. Qu'est-ce qui t'est passé que le mon église a pasteur mutombo? Na longo na église wana parce que na mona ki réalité té. Oui, na mona ki réalité té par rapport ya ba message na bango balansaka ezo concordé te na ndenge mokili ezo tambola nazo lobela batu eza malamu magie ezalaka malamu boya na magie bokozwa solution basengaka makila non wana eza magie akala wana eza magie noire o eza magie blanc po basenga yo makila eza pasi tosala na biso mabete biso na magie tosunga kaka batu bakanisaka non batu bakanisaka biso ba magicien toza bandoki toliaka batu tosala bole non tosunga batu po lelo na yambaka batu ebele na yambaka ba fille ebele komona azo souffrir bobebisanga même ata 10 pasteurs batandamia mutu na mutu bana ko betanga faya na bango wana soki banini wana omona ata nakoya te so moni mutu aza chef coutumier il faut azala ndoki azala musala molili mais poza ndoyi bandoki toza différent ndoki ya kolia batu na loba siko bien chef coutumier faut azala ndoki ya kolia batu o babengi magie noire c'est bandoki au faire gola ndoki fali ndoki héritier ndoki Koffi Olomide ndoki Werason ndoki Jibe Piana ndoki soki vraiment pasteur oyo amonike aza makasi na minute oyo place vous comprendre magie eza kotombama a annoncé abeta stade de martyr filho se você não tem filho quando você vai ligar o mestre Deus vou te ajudar. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada. Chers amis fidèles internet, nous sommes toujours bonsoir Kaliba quoi la biso na katia chaîne la bino Yali Nazareth TV na cadre émission na bino table sainte présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci une équipe Mobimba Yali Nazareth TV. Je dis un grand merci à la servante dédiée Mama Tiffany Moko pour notre confiance au Pessinga. Je dis aussi un grand merci à celui qu'on appelle Jires avec J majuscule Jires Mokwa. Merci vraiment na ma caméra ou merci bien équipe Mobimba Yali Nazareth TV. Les Nazareth TV nous avons maître spirituellement corps et à Mboka na biso c'est la toute première fois que la chaîne na biso na combo ya maître Dieu c'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés avant d'avoir pour terminer les maîtres magiciens maître Dieu dans la régie à tiens sur cantique aux audifiés ba nzambo sala ba nzambe le kumu le sang comme on dit il y a la servante de Dieu Mama Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson.
longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga-senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko po totonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les locaux a posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na beti ya kolianta bate. Po bolingo ekangaki ye lipungu. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Voilà, on a eu ça le plaisir de Philomène Moukoyamote, ma bivence de un mot, pourquoi pas, à celui qu'on appelle 3 fois boss, Jack Pro depuis France de qui est non chat ou le sang comme on dit, et Salio, vraiment plaisir. Non, si on a géré, c'est Oyo, Azan, c'est ma caméra, font caméra, présenté Bino, maître spirituel, maître D. Bonjour, maître D. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Santé Nini. Oui, santé ça va, santé ça va. Na sepeli mingi ndenge boyambinga na chaîne Nabino. Parce que na oti musika mais na yambi na ye ko répondre à l'invitation na Nabino. Donc ça linga grand plaisir. Et loko na kolobela batu lelo. Ngai maître Dieu na fandara na Luanda. Précisément na ville ya Ilia. Et za place wana milimo ya mai ya séduction yaka pona ko sebasi ba séduire mibali pe ba kende nango idem par rapport ya ngana travailler mingi science ya lumière du monde. Donc na biso na lumière du monde ezali science moko boye totangi sakabatu et que soki o contacter biso oye na kati na lumière du monde et place wanande tokobanda kopesa yo ba classe oyo ke soki po muntu ayaka na kati ya science ayaka te na azana likambo te aye non donc likambo oyo ayaka nango soit likambo ya libala soit likambo ya kobota et place wanande tango ya koti na kati ya lumière du monde après jour a kozala susu na problème aurait contacté maître Dieu a contacté maître Dieu te aye kaka a koti na loge na biso atangi ba pisom o biso to pesaka et yemoko asali makambo na ye. OK, selon botangi sinabino. OK, maître Dieu, pourquoi kaka tonto ba d'abord vu que c'est toute la première fois au la chaîne na biso par rapport à bato belé ba nio par rapport à maître belé ba leka. Tonto ba d'abord qui est d'abord maître Dieu avant comme maître ça qui d'abord nani. Non. Histoire na yo na. Bon, nga maître Dieu nazalaki chrétien catholique. Oui, chrétien catholique, mais na tambo na l'église belé par rapport à recherche, nga nazalaki mutu moko tango nazo kota église, nazo kota te pona ki beta maboko. Na kende koyemba louange na bina non. Donc nga tango nazo kola na mwana muke
ntango nazokota église nazolanda mateya nayeba pasteur azoteya nini abe azoteya nini donc nazalaki déjà na makanisi wana ntango deya nazalaki mwana moke e naleka na église catholique après église catholique nake na ministère amen nake na bima oui na ministère amen oui nasambela ya mutombo nasambela na ministère amen nasambela pe na bima na susu na islam donc natambola na ba église ebele et après tango na kozwa enseignement ya lumière du monde nde na kangama na lumière du monde lelo ba bengi ngai magicien par rapport ya misala oyo nga na salaka et yango lelo bayebi nga partout dans le monde qui était maître Dieu solution ezali maître Dieu solution ezali mais maître Dieu lelo comme maître spirituel mais tant elo ni sala meniti de pasteur mutombo parce que c'est un grand pasteur ya mboka na biso mais elo ni sala qui que non olo wana église qu'est-ce qui t'est passé que non olo wana église à pasteur mutombo non eloko esala ke na longwa na église wana parce que na mona ki réalité té oui na mona ki réalité té par rapport ya ba message na bango balansaka ezo concorder te na ndenge mokili ezo tambola ozomona eza na mutu mususu aye na ndako na yo opesi biloko alie mais biloko wana eza nango goûter mais na soni wana ata oyebisi ke te biloko wana eza malamu tellement aza na kati ya ndako na yo akondima kaka biloko eza malamu mais biloko eza malamu te donc nga namonaki nazopase temps na ngai ya pamba ya tout le temps ya kosala ya koyembaka ya kobetaka mbunda ya kosalaka n'importe quoi na église donc ya kosalaka n'importe quoi na église na préféraki na nga nalanda chemin ya magie et alors awa ndenge nakoma na lumière na kati ya lumière du monde oyo nyonso tuna lukaka na kati ya lumière du monde nazwaka yango sikoyebisanga nazonga place na utaki to nazalaka awa so nasengi lipa naza nango nasengi kuanga mbongo tout nasengaka na kati ya magie naza nango yango nazolobela batu eza malamu magie ezalaka malamu boya na magie bokozwa solution non ke okende na église okende na bima okende na cité Bethel okende soki na l'évangélique soki nani non magie eza malamu ezalaka nango na condition te ndenge ba pasteur babangisaka bino ke non kuna basengaka batu basengaka makila non wana eza magie akala wana eza magie noire oyo eza magie blanc po basenga yo makila eza pasi magie blanc basenga makila magie blanc magie ba mindele yango onga na pratikaka mais sikoyo maître Dieu ozaki pa mutombo bima olobi ke donc la vérité ezaki juste oza basé sur Rwanaté maître Dieu oza maître spirituel osala la magie pourquoi ka kombo ya Dieu oza nzambe nzambe akozala kaka te fo azalaka nzambe oyo oyo akela biso donc tout comme satan pe aza nzambe Dieu de magie satan pe aza nzambe donc eza nango kaka kombo jamais kombo oyo baparent nanga bapesa ngai na longola yango non mais na kati ya baloge na biso tozalaka pe na bakombo oyo bapesaka biso ke toza pe na bagrade oyo bapesaka biso yango nazoloba monde ekomi na makambo ebele lelo ozomona bato misusu bazokende na baeglise mais baeglise oyo bango bazokende eza nango na solution te po parce que na bapasteur wana na bandimi bazoya envers biso et alors tant bazoya envers biso ozomona kuteke oreke okende na église wana vraiment oya noka direct na biso vraiment oya noka direct na biso ke okende na église bakokosa yo bakolalisa yo na mabele kosala bamambo ebele oya noka pa na biso oyo kozala nango besoin topesi yo yango bapesa komo Dieu yango bapesanga yango kombo na ngeza Dieu yango bakisa Dieu les magiciens voilà Dieu les magiciens Dieu les magiciens pesa makambo voilà ngala pesa batu makambo na edaka batu imagine toi yo lelo ndenge oza na chaîne oyo balongoli yo musala oza na famille oza na bana au contacter maître Dieu non maître balongoli nga na musala
est-ce que Rosaïla a quelque chose que n'a trouvé Moussala Moussous ou bien Bazongi Sangai na chaîne au place na Bandai Kosala na salelio quelque chose aux yeux Moussala plus que place yozo sala obani ko sunga famille na yo libota na yo bana na yo mwasi na yo ba parents na yo parce que nga maître de na salima beto na salima lamu Kobinzabi na tuni na salima beto na salima lamu miracle on nzambe miracle ba pasteur masala nzambe pesa bino yo pozo pesa on se dit on m'a dit que non to sala na biso mabete biso na magie to sunga kaka batu bakanisaka non batu bakanisaka biso ba magicien to za bandoki to liaka batu to sala bo non to sunga batu po lelo na yambaka batu ebele na yambaka ba fille ebele ko mona azo souffrir azo ke na église azo tiama ba mabumu na se nzambe sunga ngai boye na kokuta anepe emusu na nzela ya camarade na ye abengi ngao non maître de nazana ndeko na ngai moko azana problème ya libota ya mabota ou bien soit problème ya mobali na salelier makambo azui libala azui libota mabota aboti na aider na sungiye ya sa condition biso condition ezalaka te condition na biso ezalaka kaka photo sa ba prière donc na loba bien non kolia banie c'est trop dit si au mona dia au monde babilo mususu eza ba arme oyo ba pasteur ba utilisaka eza ba arme oyo ba pasteur ba utilisaka pour ba détruire biso pour na boye na spiritualité bazo ko détruire biso te pour le leçon na lobi mo ça va pour mes ate nga tellement na lobi que te ngai naza fort bobe sanga même ata 10 pasteurs batanda mia mutuna muta bana ya obetanga faya na bango wana soki banini wana omona ata na koyete et puis sur otali bien na ba église ezaka basi bakoya soko kasi ba utilisaka basi moi si ya mususu complexe à pasteur omona akoyi même mususu akoyi na normal mais au omona ote fire na ekoisi ya ngala la ça rappelle tous les missions na ngana lobaka ba pasteur boluka ngai tous les missions na ngana lekana lobaka bino ba pasteur oyo bomona ke boza makasi bo banda ko délivrer biso ba magicien situnga netinga na koya na nga te o na ye na tok oyo na ye na baki na nga baki na nga ya magie na koya simple na lati normal ndenge batu no surtout balataka na esko yo pasteur délivrer soki peut-être o kolongola milimo o eza kati na nga je ne pense pas et Simbate OK maître Dieu toko ba toujours na émission na biso maître Dieu tonto de d'abord différence nini entre bino parce que na ebito posa muto Congo central non ngana muto Congo central te yo mutani ngana za angolais voilà yo oza angolais maître Dieu maître Dieu par rapport à notre sobola na biso au make up selon différence oyo avant de côté la question parce que mituna ezebele on selon différence oyo za entre magicien entre chef coutumier nitewana magicien maître nani chef coutumier au lobby bien chef coutumier de chef coutumier ba nomakaye qu'on nommé par rapport il y a pour un so moni muntu aza chef coutumier il faut azala ndoki azala musala molili par rapport tango faut azala ndoki mais poza ndoki bandoki toza différent ndoki ya kolia batu na loba siko bien chef coutumier faut azala ndoki ya kolia batu o ba bengi magie noire vous comprenez wana un d'abord deux tant babengi yo chef coutumier en plus faut en pouvoir oyo ya ko coloniser ya ko bloquer ba pouvoir nion surtout oyo et ko sala ke oyo ya ko meka yo chef coutumier akoka yo te donc na coutume eza bongo donc na mukuse na koloba chef coutumier a fréquentaka magie blanche chef coutumier a utilisé mingi magie noire
Donc chef coutumier attention chef coutumier azanganga te pour chef coutumier azalaka pe na nganga na ye chef coutumier azaka chef coutumier akonzaka mboka coutume yango yazosala nini azokonza bongo magie bongo bino ba nga naza magicien magie blanc o nga nasalaka eza ke soki oza na problème ke ocontacte nga na kosala oyo eza na kati ya lumière du monde ozomona nyonso tu oyo oza nango ocontacte nga et na tosalaka effort pour magie esa nini etombwama donc eloko oyo eza incapable moto akosala yango te biso ba magicien biso tosalaka magie blanc tokomisa yango possible oyo eza impossible tokomisa yango possible po tolakisa ki grandeur na biso ya magie. Ok, voilà, tu continues toujours, tu as toujours Maître Dié. Maître Dié, tu solo la sikoyo ma solo, c'est très important. Il a juste savoir faire votre paye. Bon, Maître Dié, tu l'as qui une émission, moi comme on a parlé sur Ferrego là, sur Robino Mundibu, sur Vital Kamere. Robi que non, yo mutu ba travailler na yo. Est-ce que c'est sûr par rapport à abonner la mission à les Nazariens? Question fallait là tout le monde attendre. T'es sûr que bongo au sala juste buzz, ba choka aux ba marché tout le ba qui ont vraiment que ba ya repana. Non, ce qui na lobby que bayaka et pas na ngai c'est normal c'est archi faux par rapport ceux qui bayaka et pas na ngai eza mutu mususu aye ko salisa musala mais ayaka et pas na ngai eza différent na oyo au salelier musala après akangami na science ya lumière du monde dernièrement na lobarango bien on est la première émission dans le papa Vital Kamere azalava na prison. Première émission dans journaliste au tournage j'espère ayebi ba oh peut ba yebi Maître Dié ba yebi na bango avant soki famille ya papa Vital Kamere ba contacter nga na sala bango musala pour papa Vital Kamere abima je vais faire ça na osalango et lelopé bazwa ki pe grâce wana lelo papa Vital Kamere ça nini abima na prison Vital Kamere ba ko luka obimisi Vital Kamere abima mais tangu na lancé déjà appel to peut ça ba contact na biso parce que tangu siko yebisanga papa Vital Kamere oyo vraiment asolaka bien na ba jeune union surtout lelo yo azana problème même ata sikoyo neti papa oyo ba uti kokanga oyo azana na to bosa kombo na Jean-Marc Kabundi on peut appeler le message aza prison à côté de la prison parce que yebisanga sikoyo neti vie wana na yebi asolaka bien Jean-Marc Kabundi oui aza gentil aza bien na bato azani na yokana nteke po Jean-Marc Kabundi abomisi bato non parce que soki ba senginga aide qui était Maître Dié sunga papa wana asanini abima parce que soki na sungi libota na famille ba sepeli na sali mabe ndo soki le patfait Vital eza mabe et il y a Ferrego là wana en tout cas franchement Ferrego là ibino moko boyebi Ferrego là ça en science ya vodou aza membre ya vodou magie Ferrego la salara donc jamais impossible un magicien oyo alingaka Ferrego la net nga na sepela la musique na ye ki na moni Ferrego la za na prison na tika e bongo ata contacter ngate na osala ke Ferrego la sa nini abima et na lancer ki yango déjà na lobaki bien que te Ferrego la a kosala 4 mois te na prison a romima et lelo Ferrego la abimi de oyo nga na lobaka isalema omoni papa Jean-Marc Kabundi azolandanga papa soko zolandanga nakoya nanga te o tenenge ezalaka kete balambeli yo biloko batie eloko na kati baya kopesa yo olia na musika kaka soki oza d'accord kaka ke obima esika yo za contacter Maître Dié na plus 243 84 30 41 233 plus 43 84 30 41 233 papa Jean-Marc Kabundi soko contacter Maître Dié ata na musika obimisi la prison mais Maître Dié
au moins tes locaux ils ont vraiment moi parce que ba konzi ba Hollanda yo parce que ba konzi ba Hollanda yo est-ce que ba konzi ba petit au ba qualité vitale caméra ba pe na banga ba pe na ba mettre na bango yo ça pe magie pe bango pe ba ça pe magie au moins te ko beta pe libanda non au moni eloko na roloba mutunyo surtout au azala na place à passi ba tu ba sepela raté quel que soit azana ba problème politique mais tant mutu azana na tango na place moko ya passi photo sungaye pour asa nini alonga wana les restes mara mususu et koya après donc ezaneti to mona ngo mutu ayibi mais tant ba policier ba kangiye bazokisiye ba pesi traitement mais aibi ba pesi ba soigner pota wana c'est yo so la ba esprit oh que le bien la parabole non na lo bien on a parabole te na rola qui ça n'est quoi sur capable mazo bata malasima non keba yo si ma bible aussi ma bible non na lobby yango par rapport que azan na place ya passe mais tala notre côté là ba image mususa faut mona batu musu ba jeune garçon netinga ndenge bazo bunda pokaka viwana bakanga été est-ce que baza ba maboma non batala ki ba bien fait oyo papa wana asalela bango. OK, voilà maître Dieu au bêtis sur la faire c'est bino na faire gola bosali la magie encore. Il y a ça la vaudou, ça la lumière du monde. Lumière du monde mais era ndenge moko non? Eza ndenge moko eza ka lumière. Fali a fallu en tout cas ngana zolobela sur faire gola par rapport au ninga outi na prison. Yango na zolobela. Yango ozolobela mais to moni artiste Fali pour passer na concert na stade du Martyr. Fali Poupa aigle azana concert na stade. Ce qui est pas bengisinga na chai maboko. Stade plein. En tout cas vraiment blackté. Na oti ko lobango awa lelo soki penda ba pasteur po ba finga ba musicien ba ndoki. O faire gola ndoki Fali ndoki héritier ndoki Kofi Olomide ndoki Werason ndoki Jibe Piana ndoki. Soki vraiment pasteur oyo amonike azamakasi na minute oyo place au comprendre magie eza kotombama a annoncé abeta stade de Martyr pasteur oyo azamakasi pour le moment na Congo a annoncé abeta stade de Martyr omona okokati mais Fali Poupa akoka so contacter ngai na ba mininga musu na lobika ngamote na ba mininga mususu omona obeta ngo pe akoka. OK, merci vraiment maître Dieu toko ba toujours une émission maître Dieu tonto yeba est-ce qu'on peut se rappeler porte-monnaie magique on peut se rappeler Kodia mbo na Kodia na tiango na entre parenthèses pour senga makila on peut ça ngo on peut ça ngo non ngana pesa Kodia so comme d'ailleurs biki na pour ça zo Kodia na eka juste te soki mutu aye azwa Kodia na connaissance oyo ngana zwa tango na bako sambela na église des noirs na kopekisa ye kozwa Kodia te pour parce que Kodia esengaka esquisse esengaka makila en plus porte-monnaie magique existaka te par rapport à quoi batu bakomisango existaka pona ba prière nde auto pesaka nga soki oyo contacter na ngai ke te pesanga porte-monnaie magique na kosombi so porte-monnaie osombi porte-monnaie na kosala ba cérémonie wana to salaka et ba prière wana to pesaka yango esalaka ke mbongo esa nini ebima soit na kati ya porte-monnaie magique soit na kati ya valise na se mbetu na pantalon et voilà yango to pesaka yango to bengaka kaka porte-monnaie magique mais ba prière nde oyo nde bendaka mbongo ba cérémonie bendaka mbongo yango tango yo muto za na besoin ya mbongo ozwi mbongo wana et yango to bengaka porte-monnaie magique imagine toi soki sikoyo oza na posa ozwaka $100,000 par mois ou bien par année ou bien par jour je ne pense pas au tiango na kati ya porte-monnaie de batu baloba kaka porte-monnaie magique po ba mona mingi batu basela ka porte-monnaie donc voilà. OK, ouais, voilà, on continue toujours dans notre émission. Mutuna Yasukeza, avant tout kabona, on a typé sa message. Le Lokindumba via ma baie, et ça vraiment
eza vraiment na to ya makasi l'autre moni bona basi bakomi ko kende ko ça porter partie na Dubaï to moni le monde la musique ezongi sous en plein roingé musique ba pasteur balali ba prophète balali ba musique tout ça étant qu'un homme spirituel dans le monde bino c'est que vous travaillez makasi papa zala na place tanga mwana batu azaki toko na répondre na pona basi mwana batu azaki toko azozwa mibali te soka ke na Dubai basokola ye angenga azwa mibali eza mabe non soko talibia soko tambo na kisasa abanda kotuna ndako nini yango bomona moto azolia nie po azwa mbongo ata moko ezati pasteur ba utilizaka tozalaka ba adversaire biso na bango ba image to mona mais oui wana eza ba image moko monter bon na ebité to tiango entre parenthèses parce que ngai na kati ya lumière du monde to lesaka batu ba niete to lesaka batu ba niete to la lesaka bango ba mboate soki na ba science mususu wana nde na ebité parce que na travailler na bango penza te maintenant nazoloba o eza ya biso et pas na biso moto moyo lia nie ezalité moto moyo balala ona mboa ezate donc pour na biso nous surtout ezalaka ba prière to pesi ba prière et voilà. OK, merci vraiment maître Dieu. Question sur Kezali pour tout Kabouana dans le monde, on a opé sa message dans l'ingala pour batuñon sur la diaspora partout dans quoi voilà nous ba message nous meli bango message nous salaka et puis opé sango pe na qui portugais tellement du fani na Luanda bangolais ba pe ba portugais et permettre ba ba maître Dieu ba benga yo ba ko sala ndenge nini nazo lancer message na ngai na batuñon surtout oyo bazana ba problème surtout ba oyo ba contacta ba maître mosusu ke musala moko boye et asalisa na maître songolo et simbité donc il faut ba contacter maître Dieu na plus 243 84 30 41 233 ozana problème ya mabota obota raté maître Dieu akosunga yo ozana problème ya musala ozana problème au matagrade ozana problème ya porte-monnaie magique valise du bonheur nion surtout kisi ya mbongo tout court maître Dieu azawana na kosunga bino pona lokumu ya magie bozala décider par rapport pona na yambaka bapele ya bato ebele romona ke maître na lekaki na mutu ngandi alenga boye bozala décider surtout ba maître Congo central voilà s'il vous plaît bozala décider na osenga s'il vous plaît boye ba ke magie existaka en plus pe na Afrique Congo central toyebe yango na magie blanche toyebe yango na kibokoko de so moni un magicien aleki kete nga na sala na pratikaka magie blanc na fana na Congo central yeba ke aza avantage message na ki portugais et pour surtout fala todos pessoa aqui quero o conversar com mestre Deus o minha terminal e o mais o 243 84 o 30 41 o 233 assim quando tu queres falar com o mestre Deus para te ajudar com aqueles problemas tu está e contacta o mestre Deus vai te ajudar pronto. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre MD serviteur Dadi Moukwa. Je dis un grand merci. L'équipe Moumali Nazarien, je dis un grand merci à la servante de Maman Tiffany Moukwa pour la confiance au Pessinga. Oh, je reste pas dans la caméra. Tu dois falar todas as pessoas que querem problema, tem uns problemas do dinheiro, o problema do marido, o problema dos mulheres, o problema dos trabalhos, o problema, todos os problemas que estão acontecendo na tua vida. Então, chama o mestre Deus, vou te ajudar. Tudo mesmo, o problema do filho, se você
você não tem filho, quando você vai ligar o mestre Deus, vou te ajudar. Donc, na aider até usando problema moana, ils ont ba prière pour do sala ka ba cérémonie pour do sala pour recevoir zemi. Bien limité. Bana malamu, bana malamu. OK, voilà, de toujours dans le Balasouga émission. Bafwa. Bachala, vitamine collé. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Merci. Merci. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate, po bolingo ekangaki ye libongo. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo. Lelo tokomo mono Kachafati, RDC, Bokanaka. Lelo tokomo mono Kachafati, RDC, Bokanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Konsesi pour papa. Acte 24, verset 3. Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, bajika bayi baswani Congo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-José Afoka. Lelo Congo ezwi mokonzi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli
Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Timba Kapanda, Mwelamani, Jacques Kangudia, Congo eza Mwambi wa Nzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza basi ya Congo moko. Ekimela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwelamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwenamani. Mona bokonzi Congo Afrika Union Afrika yakato célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo ezali likambo ya mabele. Célébrer. Ah, Mwambi Godempo, roi de roi Jésus-Christ de Nazareth. Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays, en nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. aza mwana moto te po akosangai, abongwani pete po awangata. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Banakitako koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth, lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi. Kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Aza mwana moto te po akosangai, abongwani pete